balobi Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour ezoloba vérité. Balobi avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafigeto. Check. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. L'idée sur Napolou. Kassi Yembe, Gertrude de Bronze. L'idée sur Napolou. Étoile brillante Myrna London, Sabrina Kapinga. Osopie. Halendeko ya mosi yaka. Nazala motuna ndeko. Nalingi na tuna yo. Esiba kata yo. Bilamba na bitumba. Esiba fiba yo. Imbongo na banki. Esiba matela yo. Ntete ya manga. Esiba beta yo. Kata kuna bitumba. Esiba fibisa yo. Mokuwa ya makoso. Esiba kotisa yo. Mosapina lisu. Okay. Glodia Wedi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo. Raph Ngindou nde. Raph Ngindou. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito bena no number 1. Donc sito bena intellectuel. Boss Raph Ngindou, en tout cas, on a passivement bambou. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Borotos, la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui t'orcos net in a film. Congo Promo, babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. Wata plus, wata na boss là. Dans notre misco dénoncer ba combattant so awa. Basa la clique na bon ba faut combattre. Basa la clique, ceux qui artistes ça y est, à solo là. Ceux qui artistes c'est kara solo la pèse bango mbongo. Et si li bango ndeko doit faire la sécurité ti ndou le peut aussi là. Qui combattant Misusu et Longwa et changea optique d'idée. N'a pas de comprendre parce que ceux qui vraiment Bamsusu bazali ko lobaki no pays ezali na guerre beaucoup qui kobeta musique c'est ezapé ma. Bonjour, bonjour, très chers internautes, bienvenue dans votre grande émission qui vous aime beaucoup. Tout avec Yves Ipan, tous directeur des infos, la fin de la série continue toujours dans votre site Congo Promo TV avec les boss américains Raph Ngindou et Boss Dallas. Merci à toi, Gianni Célèbre Image, ainsi que le cordon Serge Piana. Et là, je vois aussi mon vie à Cathy, Dominique Kelesa pour Samusagata, Olampo, Yanke, Yampuka.
Pierre Poutou na kati ya Allemagne wana na Ninov azota la biso et na bosani yote le président Claude Ndombas le gars nord et heureux anniversaire à toi Jean Mouloum le directeur de Bruxelles donc qu'il l'éternel te donne ce que ton cœur désire mon ami mon ndeko hein Jean Moulumba directeur de Bruxelles et pourquoi pas aussi à toi pangi de moi à Monika à Cancel tunga na tunga 20 fois parfum tunga na tunga parce que yebi to fetaki par télépathie tozaki ne sengo ba champagne melamaki et ça là qui plaisir na José Baïla JB service parce que miko tourner kata kichasa oyo agence aussi merci à toi ndeko nga Christ mo le fiti papa na Riben CD Kentango Hoda bébé mineur français de France na bosanité maman na biso Billy Vumuka fondation tous on va venir orphelin maman na biso Milinze Mamoté mais tous peuple mbeto le maman Likelemba voilà on est ensemble toujours parce que ici au travail Congo Promo Boebi voilà le jour de Betama Solo et par rapport il y a activité des grandes activités où tu as le Caliban et Mboka tout le monde de la JB Piana à Fongol déjà il y a Africide et aussi conseil de Gonabiso Star Mounin Mboka Nabiso Kofi Olomide concert avec na Dakar et Sali Makamamine ne tobeki toloba ngo ensemble na bami tozana Francis Iba Nation les cordons hein donc triple cordon toza aussi na ndegonabiso Alende le génie de la presse congolaise pour que to betali solango et toyeba pourquoi Fali Poupa concerné na félicité baboya qui meshi bien piano ya abeti et aussi pourquoi Kofi Olomide a outil na hibité na benga ngonini o ya sali moi mobali Arafat na hibité ezanini mais to betango et aussi par rapport à la force de la musique congolaise Makamonde yango komozonga et ça la biso bien moko rondimate car ndenge monsieur Google alobaka Félix Wazé quoi papa Maël ainsi que les vieux Kati yoyebi hein tant dans monde eselanga bien Costa de ma couleur mbecho papa na badle diomi voilà Francis Iba bonjour bonne santé et puis santé à site national Kitoko il y a Congo Web aussi il y a Beben magazine Kitoko. OK, merci beaucoup Yves Pan, bonjour aussi à nos fans, à nos frères, toujours soutenir Rabiso, Rabiso toujours conseil de loin et de près. Bonjour à tous. En tout cas, nous sommes au Malamo, Congo et Msaledo Kende Kitoko. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les PDG Chabani Record, Nangamopé à Bistar, donc Béni Samba, la star en Jésus. Ngayo na bandi boulot. Béni Samba. Moi, je suis là. Décembre. Yé à bien. D'ailleurs, les 24 il faut que tu aies là orphelin, bande qu'on a biso orphelin na makasika. Belle conception. Voilà, ndega to salara d'habitude dans les 24 décembre il faut to kende parce que là les 25 généralement bat bazarana en famille hein. Donc les 24 tout préféré to kende to lamba. Donc ce que peut beaucoup accompagner biso yo à l'endele et ça peut bien qui Lambi pena fufu, to lambi pena fufu, na longoli gondo, na lambi longoli pardon, jeans, na che gondo, pena na lambi na balol pena ba orphelin, badi na salel ba mo sauce mo nini ale. To lier ensemble na bango, bana wana parce que to ebi o bango ba yo kaka, yango photo zara toujours proche na bango dans les 24 oyo sous la bénédiction de Béni Samba la star en Jésus-Christ dans les 24 autres zala. Na orphelinat moko de la place to barande nini ya kosala. Donc merci à toi Béni Samba et merci également à Jennifer Kams et merci na bande konyo surtout au bazu libaku ya kolanda biso en direct na bosani susu Ralph Ngindu sombelo ko wana il va biso on a en privé sombelo ko wana. Voilà, c'est bien Alain Deli. Juste une petite salutation à Bandrowata la bus et aussi santé na yomoko et puis à Cité National Kitoko nouvelle tendance. Ça va, bonjour tout d'abord Yves Pan et puis bonjour le boss américain Raf Ngindu qui est notre mentor et tout ça très bien. Il y a eu tout ça guerrier combattant. Donc tout va très bien puisque déjà place Touta qui déjà qui s'abstenait Kwanga dans la Congo Promo. Donc nouvelle tendance très bien. Nous avons ça la biso ngolo et puis na pesi mbote na batutu au bazi au occasion ta la biso en commençant par boss Raf Ngindu et puis
le joueur intelligent, Chancel Mbemba, c'est lui qui fait la vie du football congolais et puis de l'Afrique. Un homme très sage, calme, doux, et puis conseiller privé. Et puis, on a PCP Francis Beto Febo dans Nicaragua, Moté Marlet, temps de mère double, Maloris la congolaise Malolo, Chouchou Natati la femme d'affaires, et puis il y a Gianni Sita, donc tu as un poutou bangamiture depuis Switzerland, on a des cognons surtout, voilà, merci, ça c'est bien. Et Toko Taminana, Moboko, comme disent les Quinois, il y a émission Nabiso, Francis Iba. Concert autour de Kakitoko Yandoko Nabiso, Papa Nabiso, Star Nabiso, Yaya Nabiso, Kofi Olomide, na Dakar, Oyo, et créé problème le Luna DJ Arafat par rapport à Kofi Olomide à Sali plein à craquer et Nabiso DJ Arafat. Bon, mon vidéo, tu sais, la minimum il y a concert, il y a Nabiso DJ Arafat, donc tu évites ceux qui a annulé le concert parce qu'il a respecté Kofi Olomide à grand frère naïe et pas de concert on a bon. Ceux qui paient, ils ont qui à mon vide. Bandeko bayete par rapport à Kofi Olomide le kola star mnene kolekaye tu éviter voilà mais tu en réalité à travers cette grande émission avec bandeko on a plateau Francis Iba tango yoki lo koana Kofi Olomide plein à na Dakar et ndeko so DJ Arafat batbaye babi ceux qui basé belé c'est ba 200 personnes à sali vite pour na yo oyiko gérer makamona ndenge nini et est-ce que force musique congolaise comme zongo bendenge d'abord la Sekipo, dans le monde où l'objet que force la musique congolaise est comme Kozonga. Et ça m'étonnerait que force la musique congolaise est parce que Kofi Olomide a fait ceci à DJ Arafat. Moi je dirais non. Au moins DJ Arafat, Nengazawana face à Kofi Olomide, c'est comme si nous cherchons à comparer éléphant na Nyamamoto Robenga Kridi, tout d'abord ça na bomwana ki pungu pungu. Excusez-moi. Là, les analyses selon Gaï. Donc DJ Arafat et Kofi Olomide, c'est comme si vous comparez un éléphant à Liban Kiwana. Tu vois. Et Kofi Olomide est un artiste mondialement connu, très connu. Kofi Olomide, surtout la carrière de Kofi Olomide, CV à Kofi Olomide ou Yazanango, ils sont tellement costaud. Surtout bito landa côté ba œuvre au Kofi Olomide sala eza mulayi ebele to ko banda o cité awa tilobi surtout bito kende lisusu na carrière musicale carrière artistique Kofi Olomide ezali avant biso ba oyo lem surtout bima lem suna mokilo do banda yango kala mais DJ Arafat c'est un bon c'est vraiment un bon c'est encouragé ngako na mona ki na mo ba loyal mo ndé Bill Clinton. Donc c'est vraiment un génie dans Moussala Naya Salakawana. Mais c'est normal, beaucoup monter que ceux qui Kofi Olomide ont les mêmes jours na DJ Arafat, que DJ Arafat pas 20 personnes ou 100 personnes bakota. C'est normal. Parce que en face naye, jour où ya pona qui a beta, bazo beta na mutu moko oaza vraiment na taille na été, oaza na poids na été. Là c'est une réalité. Bah peut-être tout ça la confusion, tout ça rappelle la complexité. Loco la ka DJ Arafat pardon aza ivoirien. Tout comment moins complexe mon boy. Mais en réalité même DJ Arafat wana aza pour nanga aza ta na niveau artistique mon côté na niveau ya ba Bill Clinton. Aza ta na niveau na Bill Clinton te. Aza ta na niveau na Cleo Scram te. Mais sauf que il a été propulsé na mama kamora nde baloba ke osali pe loko no mo pa e simbi pe e pusio na mo niveau moko bo international pe mokile yebi mena na ba niveau moko artistique azata pembeni ya ba Bill Clinton te ya ba Cleo te ya ba Tutu Kaluji te azane moi na mokie donc moi na beti na papa les mêmes jours bomoni kuna pas moi na 100 personnes moi ça m'étonnerait jamais na moni yango ezanango loko moko eza normal ce que ça peut-être que non Kofi Olomide beta qui les mêmes jours na Youssou N'Dour wande na ngala mona pena ke c'est que il y a un problème de ni Kofi Olomide apa na ba ko za 2000 personnes pas Youssou N'Dour 20 personnes est-ce que et logo nini wande na okiko sala na okomi tout na ba question est belé parce que Kofi Olomide et Youssou N'Dour il y a quand même match il y a quand même photo tu vois mais entre Kofi Olomide et DJ Arafat il n'y a pas photo donc c'est normal et comme ça on va tout. Moi je dirais que c'est normal voilà ça c'est bien Alain Dele.
polémique régné par rapport à concert à Dakar et à Kofi Olomide na DJ Arafat a annulé concert parce que moni batu bazate na salle parce que vidéo na batu da ba talango à ce moment na Congo Promo TV bozo talango aussi na émission na bino pour mona to ko insérer na kati wana Yves, donc je crois que c'est très décevant pour la réflexion bandeko. Je crois que pour compléter la Francis pour répéter. Moi, ça me fait très mal depuis un certain temps où le Congolais a perdre la pédale par rapport à la réflexion. Tu vois, la musique, est très vaste. Prenons chaque décennie, après quelques décennies, il y a toujours relève la musique. Pour parler, peut-être il y a époque, il y a Grand Calais, Mati, Matati, Franco Demi à mort, Poussani, Pépé Calais, Poussani, Madilo, Poussani, Kofi, Papa Wemba, Wenge et tout, qu'on soit qui est mené. Je crois que parmi les icônes, Kofi Azanakati. Je vois mal, moi je ne veux même pas parler de DJ Arafat parce que moi, il ne fait pas le poids de Kofi Olomide. Sur tout le plan, ici en Afrique. Même à l'étranger. Donc déjà, peut-être que DJ Arafat a commis ça, mais parce que dans mon image n'a été. Mais en faisant le fiasco, tout ça l'empire, Kaisa le coup mon poney parce qu'il check quand même Liba le même jour avec Kofi Olomide. Donc ça lui profite. Atoni ça, le thème, mais déjà ça tombe bien dans l'histoire qu'il y a une date où il y a Tchak qui peut Liba. C'était même, il fallait faire ça la déproduction Kofi et pas Yépé et pas. Mais si peut-être il s'attendait à ce que Pascal ça la papa Totika Yves Totika tu vois mon Kofi wana am tout mon ya blague était seulement parce que peut-être il est un peu trempé dans des histoires et tout des à la mais Kofi sur le plan artistique c'est quelqu'un qu'il ne faut même pas donc ce que Arafat ayo qui combat Kofi do yé moko du coup il faut que toi c'est pela que moi qui bina na concert à Kofi tout à ça là effort à pousser Nathalie Bosso par respect à Zota fleur à Pesa Kofi Azwa ngenge wana qui relève un jour pe dans un koya il faut c'est là ceux qui ba Bill Clinton ba Beta ba Robino Mundibu Bill Clinton ko tu na che ko tu musika zomona et Bill Clinton peut-être par rapport que non parce qu'il y a que non sous ba akoba ka pesi la bien wana za rasuzi à Bill aye peut-être mais il faut pas déplique pour dépliquer par bétail. Oui, la musique congolaise a une force. Mais le temps où conception il y a de musique congolaise, ils ont un déclin. C'est comme si les musiciens malgré la confusion et ils ont parce que boyo nous pesant pété entre bango na bango mais tout le monde senti que musique yango banzele comme fond muke babi musique congolaise ils ont ici force nango par rapport ya ndenge zakili boso tout ko betali selon pe na bandengo wana force ya musique congolaise comme ozonga force ya musique congolaise comme ozonga dit la musique congolaise a toujours sa force mais seulement depuis un temps il y a eu un vent et soufflé dans la musique où tout artiste musicien devient aigri. Ça dure à donc pas seulement mais au contraire donc ça veut dire comme on a que mninga et simbate il y a yende et simba du coup ça fragilise un peu force il y a musique la musique en soi est bon regarde Fally Ipupa par exemple. Tu vas me dire au moment où on parle qu'il y a buzz, il y a musique congolaise, mais en Afrique aujourd'hui, s'il faut peut-être que tant par exemple artiste va titrer, il faut pas faire partie. Ça c'est vrai. On a ensuite peut-être bateau un commandement à musique africaine actuellement. Il faut pas faire partie. C'est-à-dire que la force est toujours là, mais seulement il y a un vent, manque de reconnaissance, il y a talent, manque il y a condimana et puis qui monte mamabé, c'est-à-dire que quelqu'un ne veut pas que l'autre aussi évolue. Tu vois. Mais ceux qui le louent, bravo, il y a courage, courage. J'ai apprécié peut-être l'acte, il y a Ferra Salango, dans le moment il a sorti l'album, il y a Déplique. Et sur sa page, il a posté et puis il a encouragé. J'avais vu Papa Chéri le faire. Je crois qu'on a Déplique également. Héritier Ouattara également à Salango. J'ai vu, c'était hier, avant-hier,
que LBG Cappuccino a mis album le 15 au sein à peine Cappuccino baba sumba c'est une chance parce que dans mon garçon si ouvert et puis après ma wana qui artiste. Alors je vis Fally Ipupa sur Instagram commenter et puis qu'on valider que non voilà force à toi Cappuccino et tout et le ça qui bat c'est ça la force. Tout le monde en Tanzanie artiste tanzanien mon quoi musique paf va sur son Instagram, tu verras que l'artiste surtout like, commenter, ça fait la force. Tant que comme à peine à tout héritier, tu t'imagines par exemple, héritier retirada, le roi de la forêt. Force à toi héritier Watanabe, JB Piana. Force à toi héritier Watanabe. Et fait beaucoup de place à la canon. Force à toi héritier Watanabe. Fais rigoler, force à toi, Fally, fais rigoler. Force wana oui bango toana titima tout pas seulement avec génération wenge mais tout tu verras que ekola musa esprit nanu bato nga bayoka nini we na retirada so que comme na tour à 7 jours la semaine tout va sali bon so que pe na tour ya juin puis na tout va sali bon tu verras que et ça là nani mobo mais concurrence loyale est la danger les gens peuvent comparer tel va soutenir que mais album a tel les qui a ils a concurrence aux hommes là ils ont ça là éveil ils sont pas artistes. Mais lorsque vraiment Baza va aigri, c'est ce qui fait qu'ils ont fragilisé un peu fort sa musique, mais la musique congolaise n'a jamais perdu sa place. Ils ont la kakana et l'okoana. Mais c'est mal, les artistes en soi, ils ont bangonde, bazo bomasque yone, musala na bango. Mais na batutu atikali pour na Arafat, vraiment félicitations à Arafat parce que tu as osé. Tu as osé. Mais il faut plus jamais peut-être s'attendre. Toi, Arafat, qui a renversé Koffi Olomide. Franchement, il n'y a que ça l'a peut-être fait en musique. Parce que Koffi Olomide a une image de la musique africaine. Arafat, place Koffi à côté, Arafat à côté. Même papa Arafat a cause de la fan club il y a Koffi Olomide. Donc, mais oui, et ça bon. Ça c'est bien Alain Dele. Merci tous en dénomination Francis aussi. Et Lelo, tant que tout la musique congolaise na biso, ils ont une force moko lelo, ils ont d'abord ils ont amour. Au moins Pepe Kaleska Zali, au moins Weranson Nazawana, au moins Marie-Paul, au moins Bandeko Ebele, amour ils ont entre frères et frères, entre sœurs et sœurs. Mais Lelo bolingo les a suscité et tu bien maman et aussi par rapport il y a pas cri. Tu sais, il y a des crimes au monde ndombolo tout quand tu as boki kotoyo fait rigoler boki ango et plutôt à l'époque ils qui empire bakuba et boki king ester mené à boki Koffi Olomide boki et aussi toké na ba orchestre ming presque autant 7 ou 8 orchestres comme ça ba boki même cri et bande ko sala bien libanda bato babinango mais ce que ton autres amour wana ezate ba cri wana aussi eza les sous-souté Fally Ipupa boki fait rigoler bini abini kriwana abini pe danse wana lelo soto ngozomona bolingo wana eza sustain et musique na biso e bande ko kita oyi ko pesa nti conseil nini na artiste nini mboka na biso si pe oyi ko bakisa pe mo logo mongo likolo pona ko zongisa amour ezaki to bengo ta amour ya maisha magi panzana na ngome pona yo oyi ko loba nini pona likambo. Oh merci beaucoup Yves ndekaka confrère nanga Alain de la Utsukoloba awa. Mais nous avons moi mais réfléchir sur un fait où est le caca là. Vous savez aujourd'hui la musique congolaise ceux qui te comme place au tozali lelo d'abord non biso wa congolais de tozabo. Congolais pour a changer ezalelinae pour a changer et fan de l'elinae na société. D'abord mental naïe, conscience naïe, il faut comme propre. Na mutu na biso tinde to zaraboy. To kanisa kaka oyo bato bazo kanisa te. Bato so bazale msusu na droite, so peut-être bato na droite, yo za na gauche na makanisi na yo. C'est ce qui est un peu bizarre. Lelo yo ba musicien na biso, ils a problème moko boye. Il y a bango moko baza na base. Il y a ma musique congolaise. Bango à la base il y a ma musique congolaise parce que la musique congolaise yangonde lelo et kosala ke et pesa bango sous valeur moko boye universelle partout bako kende bazala lokola ba petit dié. Bon on a sens. Bazo bon on a sens ni nazo kende.
yo moko outi kopesa ba exemple là webi lelo même ba couper décaler ba DJ Arafat wana ba sala wana webi maman couper décaler zani eza ndombolo euti wa ndombolo euti na Congo Brazza te ndombolo euti na Cameroun te ndombolo euti na Luanda te na Angola te euti wa te ndombolo euti awa na clan Wenge osolanda ndombolo euti na clan Wenge et côté quartier latin et Panzani ti ndombolo eko kende ti na ba Côte d'Ivoire bas koma ki na maman moko benga biso le pays de ndombolo mais nos joueurs congolais aussi ceux qui battent Tchebi à chaque fois le comme film Félix Bazé quoi ezaki ndombolo voilà tala ba joueur yo moko pesa exemple tala ba joueur nde bazaki obina ndombolo à l'époque zo pe ba joueur lelo pe bazo bina kaka fimbo mais qu'est-ce qui fait que fimbu na ndombolo eza ba croissance nango eza ndenge mon côté ya ndombolo ezaki rapide pe ekangi Afrique mais ya Félix ekangi mais ozomona ke ezosala ke étouffé mutema luma pembeni nana ngobina eza ngobia mais nana ngobina ngase ko felo minda gondi mabina fimbu ozomona mabe yangwana donc ba musicien on a dit que ba musicien bango moko bazali à la base ya shit ya musique congolaise. Or la musique africaine mutu nango engaki za musique congolaise na ebité so mutu mususu ok l'ende la lobby force ya musique congolaise ça toujours et sauf kaka mutema mabe kotima makasi yango nazongi na uti ko pesa exemple ni na lobby tala évolution ya ndombolo tala évolution ya fimbu soko memia ok même tina poto mona Cédric Bakamo abeta Tchebi akiabi nango mais lemso ezana ba musicien mususu pardon ba joueur mususu a Tchelem subina Europe le rôle solo là par exemple bien na Vebozi aso Tchebi ko bina nzembo ko bina fimbu te ah Vebozi pv na arbina te ezoboma so que joueur mususu abeta na Zambie a Tchebi mais le rôle solo là bien na Wera ah arbina na eta alkei akati na mfumbo mais l'aime sous fumbo est en actualité par rapport à un fimbo l'aime sous fumbo ezali na message mon côté oyo ekoki ko attirer ou soit ko kanga bateau baza ko landa bino l'aime sous ezana ngote mais par conflit au sali oki obini kanta fumbo oki obini ekotité oki obini eloko ya fali mais pendant que l'aime sous fimbo nde ezali danse moko bo oyo et simbi action oyo utile msuko sale maneti joueur a Tchebi akia bini fimbu zo accompagner action wana mais tellement mutema mabe ekota trop na horizon wana ozomona ke moi ba interdiction moko ezana ba ba zone moko bo lelo même fimbu Félix waze kwa sala wana il y a des gens ba yebisa ke non kota nini o modifier sala bo zongisa boye tu vois et lo zo boma Yves Ipan eza mutema mabe ya bango moko na ba musicien entre bango bazana na olingana te o azolinga ote o azolinga ote o azolinga ote c'est comme si bozali na armée na kati ya armée ba tche ba misusu na frontière po ba batela mboka mais ba obotine na frontière na entre bango na bango misusu ba yoka na te ba beta na ba masasi dis-moi so peut-être ba ennemi ba ye na frontière wana ba okota to ba okota te ba kokota parce que bino moko non bato bosa la sécurité ya mboka na bino boyokani ezate bozana bolingote c'est très difficile que musique congolaise ait évolué na ndenge tozali komonela aliro ezaki kokenda par rapport à ba conseil libanda robeta susté parce que bango bazolela babi musique congolaise ezaka ndenge ezalaka mais lokola moi interdiction ba concert do sama libanda mboka lelo tomoni ndeko na biso JB Piana a osé kobeta na Afrique du Sud c'est bon et a beti na à l'aise et pour la fali pour te éviter siko bokaboli ya makambo wana boye ndenge nini fali pour ya ya beta a betite JB Piana ya a beti Ivipan yango lo na uti koloba très bien moi je crois que omoni ko beta libanda et pénaliser ba musicien financièrement ba production libanda et pénaliser ba musicien financièrement mais artistiquement ezanango na blocage moko penza te po wana bakenda reza bake ko beta ba concert bake ba beti concert
représenter mboka pe ceux donc qui est dans son régime bien habité en Afrique du Sud. Et là déjà il y a un Zimbabwe moi à côté de l'Afrique du Sud, il bon à côté un concert ba congolais en neni. Tanga yoki a sepeli a aimé a commis aussi fan de la musique congolaise. Mais tant bazo beta libana tezo mateke moi partage la culture exacte. Toboité partage la culture, to échange culturel et qui a la télé à Robeta Kokin Robeta Lem Souka concert na Zimbabwe, Robeta Lem Souka concert na Paris. Té ça monté mais pour nanga monaka ba production na bango o ya libanda o ba pekisa et pas ba ndeko na biso ba combattant ezali et boma ba musicien financièrement. Mais il y a possibilité ba musicien na biso qui va se concentrer beaucoup plus na musala na bango. Ba tiki ba futilité, ba tiki ba makamoko boya ko finga, ba tiki ba makamoko bopo ezo distraire bango. Na place que musicien a composé nzembo pour na ko nourrir ba consommateur na e comme il se doit, musicien a comme ko se concentrer à nzembo pour afinga X to Y. Tu vois le mal, dis-moi une chanson pareille et ko peut ko accrocher nzembo yo yembeli le msoso mutu moko boy. Et ko ko accrocher bon na yebité na ndimi penzate. Mais nzembo moko oyo oyembi par exemple pour na banzembo lokola banzembo lokola ba jibempia na baemba ya nini ya éducation. Banzembo yako imba neti ya nini ya éducation yango na Kinshasa. Voilà. Kinshasa pe banzembo lokola eloko o ya fali pupa. Afingi mutu na katite. Il faut qu'on se le dise. Tout ça là moni tout ça là lem sous ba analyse aboizaka vraiment bien. Pourquoi? Parce que to linganga to aider pe bandeko bazo landa biso to kota un peu na mwa muzindo ya likambo. Tala nzembo lokola eloko ya fali. Est-ce que tikali ko yokaye afingi mutu na kati? Afingi mutu na kati te mais plutôt ateki image moko authentique ya musique traditionnelle ya tribu moko boye. Ya Équateur parce que mutu ayebi tant wa telle musique ana kozala aluka za l'intéresser. Oui ndel balinga ba s'intéresser na biloko mo ande ngwana. Tant aluka il fait des recherches aoki que non eza musique e uti na Congo RDC précisément na Équateur et pas ba Mongo. Tu vois? Et ça nini ekoti tozoteka image ya mboka na biso na ba façade ebele plutôt ya kosala ko se concentrer pour na ko composer ba nzembo moko boye ya ko finga ka baninga ya ko lobaka makambo tali ketch na yo accoutrement na yo ya ko loba yondo za danger ya ko loba yondo za nini ça sert à rien au monde loko ebo ma musique congolaise tozoyeba bazoyeba vraiment ko exploiter ba valeur artistique oyo eza na mboka oyo te richesse oyo eza na musique congolaise yango o mona ke musique congolaise eza pe na shit te eza nango bien mais place ezali il fallait qu'il pas ezala kutu wana il fallait pas ezala wana na landa ki yango dernièrement nazaki pa Alain na tofandi na fanda yuli kwa mbetu nae na otala TV totala hit webi ke na première position ezaki fi moko boye deuxième position akombo na habité ezaki pe na habité à cause de la Camerounais troisième position totala ki ezaki meya culpa ya Ferré. Derrière Ferré Congolais Zate. Après on a Congolais Zate. Bon, je me suis dit ito eza ya nini. Eza sur base ya critères nini. Tu vois. Donc deux personnes avant Ferré, baza ba Congolais. Donc Ferré kanda zaki troisième. Après Ferré, Congolais zala quitté. Na tirage pena attention te na ba 6e pour ba banda ki bazo kita na ko s'intéresser tant qu'on la moni bache nzembo moko boya na épée nationalité ya fi angote ndé après fi wana ndé ya ko za la faire musique congolaise il y a moyen ba musicien na biso ba zongi sa valeur ya musique congolaise pour nous zongi sa valeur ya musique congolaise eza na ba élément o na otuko yebisa wana boteka image ya musique na bino bobimisa ba originalité nango bobimisa ba vraie valeur nango bo exploiter ngo libanda au mona ke même ba tout libanda ba ko s'intéresser nango ba oluka nini ba lobela pe ba musique na bino c'est simple ça nango te makambo production o nini bon moi je rapport ya oyo ndoko na biso Francis Iba Nation autoroba triple cordon oui quoi ajouter je pense que ndeko Francis va déjà lobby presque million surtout. Mais pour peut-être compléter en parlant de Jibin Piana, félicitations pour le concert à Johannesburg, précisément à Santon.
Or 100 tonnes déjà, ils ont le coup là, Montfleury, na biso. 100 tonnes, ils ont le coup là, Montfleury, ma campagne, c'est-à-dire, ils ont déjà milliers mordiers, on a du mal, il y a des combattants qui vont tout ça, salamon, deux ordres, mais bon, c'est quand même, puisque tout, je n'ai pas pesé à 100 tonnes, mais tout le monde a qui nous savent des ordres. Mais il y a un la semaine passée que mon concept combattant, ils ont état d'esprit. Ils ont commencé à la tête. C'est-à-dire qu'un groupe de gens qui se décident seulement de nuire l'autre, tout est à déranger l'autre. Déjà, ça prouve à suffisance que les Congolais n'est qu'à aigri. Il fallait pour pendant Cape Town la semaine passée, il n'y a pas longtemps, en showcase, baboy habite à showcase. Retour il y a fanatique qui n'a pas mais comment batiki jibe pe na beti mais biso fali pour baso yaki il est innocent par rapport à Kambelega qui mais baboy habite y a to beto luka do sala pe mo. En parlant par exemple il y a image d'artiste. Si peut-être réfléchir à ba combattant. Soit disons le faux parce qu'il va la vérité. Vrai combattant c'est ce que je dis ngani abunazana no combattant ndeko na ngai yo oyebi d'abord de un qui ngai na kangama awa pona ba cause oza batunyo so monara. Donc je pense que ngako tuna un vrai combattant pour ngana bundara awa na terrain awa tukangama awa na terrain. Le vrai combattant, mon concept c'est état d'esprit. Ils ont limité le combat. Mon lit sur mon toit, mais la choqué ça mon ils ont minimisé talara batozo bundela moka nation. Yozo le bilan magamba choqué mon toit côté en quatre boîte, bâti musique déjà autre musique net déjà Abdul que je salue. Autre musique, les musiciens ont répété des alara. Yozo ça désordre. Ce ne sont pas de vrais combattants. Ndeko osimba ki aramachaki na babal na kati wana amona ki jibe mpianate pour ramener ça la musala. C'est pour dire que les gens sont limités. Dans notre misco dénoncer pas combattant so awa ba ça la clique na bon ba faut combattre ba ça la clique ceux qui artiste ça est à solo là ceux qui artiste c'est kara solo la pesi bango mbongo et si li bango ndeko doit ça la sécurité ti ndou le pe aussi là mais on a solo ba faut combattant ba comment na bango par-ci par là ba comment ko ça la bongo. Mais nazo loué ba vrai combattant ko féliciter bango pona musala ba osala. C'est pour dire que batika na bango makambo ba concert et tout parce que déjà quelque part bazo créer sous ma bine na kati ya mitema congolais. Toi tu penses quelle serait la réaction de Fally Ipupa par exemple? Pour ce que bétité. Je pense que en matière de contrat, je pense qu'il fallait quand même encore aux ambons on est mon à presta quitter. Déjà quelque part c'est pas bon. Alors batika au moins on ne pas chérir bétine na centaine. Tu to comme rambutu OK. Aussi tu as mais c'est moi habité avec une héritier avec un concert et Greg peut avant même Fally ça crée des problèmes au quand même sous ouvrir en son tour OK des sous ote baboy abeta ils a désordre moko boy donc je ne sais pas na Kenya ba combattant va la rater balit mais bon on va piquer ça bango te va piquer ça ba mission te que o rakende kuna ba beti baboy abeta concert mon nango dans le salle matin. C'est-à-dire tout mais qu'on peut élargir l'espace à réflexion nabiso. Arrêtons de nuire les autres, arrêtons de détruire Aria Baninga, arrêtons de détruire Kope Baninga. C'est la foot toko quand nabiso. Tu beau tikata musique ba footballeur tout le monde a peur ba Kevin Swasal peut même se simiter. Nabiso ba yo nyoka mawa ba nyoka ko bunda pona kaka image ya mboka mais c'est-à-dire Congolais comme na mtima moko boye donc je ne sais pas. Tout tika kozala aigri, Congolais tout tika bilwa comportement oyo. Les artistes et musiciens, je pense qu'il faut ça l'évaluation. C'est que tu as un concept, il faut combattre. Ok, bango ba aimer la pouvoir, na Fally, na papa chéri, na aimer la pouvoir. Tu as la réponse. Ils ont la réponse. Ce que tu te dis bon, le quoi la bango o aimer la pouvoir, entre bango ba na la privilégié. C'est qu'on se sentait qu'il fallait aller o aimer la pouvoir. Mais nous c'est pour dire qu'ils n'ont pas tout azoyé ba marambazo salate donc Congolais a commis aigri dans motema mona esprit moko to éviter. Arrêtons de bêtises, arrêtons avec la bassesse. Toti kamamoto mamouizanga tina to kamana makambo talimboka to ki to bonga poto ki na ba élection. Ba élection salama konzambo comme soit kota tout à la paix makambo ezala gouvernement échanger social et bonga makambo se peut échanger na kati ya mboka na biso. Mais surtout bito permettre neti batuluko ba faire rigolo la paix ba tikala jamais ko yemba biloko wana ba Fally Ipupa ba jilite muloko baza ebele ba kabose bulembi baza wana ba ndeko na biso ba héritier Watanabe baza ebele ba yembeli pe pouvoir en place. Mais soki bandeko ba combattre ba permettre bango
ya kotikela bango liberté wana ya kobeta ka concert ozomona te ke na ba jibe mpia na ba topé balekaki ba ko diembela pe na moi simelika moi pe ba komo ko livrer ba concert facilement. Ce qui est important c'est pas seulement kotika catégorie moi ya bato ba beta na ngaka ko faire réfléchir bato aloba ki bango ba yembela pouvoir. C'était pour dire que c'était des arguments moko non fondés. Mais il faut couper dans un sens normal qu'on laisse les artistes s'exprimer. Tu vois, enfin nous allons voir ni nango si la kate tout qui va nous voir toi mazembo mon konja mte amabe ni nango si la kate atakutu mobutu akufa ni nango si la kate. Alors je pense que Makambo Toupé est aussi la nango le pouvoir en place Makambo nyon surtout le baki ote mandé aussi la kate si la kate tout comme peut la sokate balobaki année prochaine otokine ba élection plutôt bon to préparango eko sala combattre za nini balingi lokola ba mission ba star na biso ba vedette na biso bazalaka batoyo baza na opinion moko soki ba lobby ekesala bien congolais koyoka et puis akosalela mais tant que ba journaliste et plutôt ba musicien bazo lobela yango te makambo ezoloka na mboka yango moni place oyo ba combattant bazolinga nde bato wana baloba eloko basala eloko mpona mboka comme ça biso ba congolais ba peuple oyo amike ba petit peuple nde bakoya en avant pour que ba landela likambo problème ya combattre za kanto. Bon, oui et non. Ezaka non seulement mambuya hein? Oui et non. Ba vrai combattant ndenge alende la utikoloba basali ba oyo balitaka pona idée na bango balitaka pona liberté ya Congo balitaka bazana ba lit na bango objectif na bango bazali bazanango. Mais moi je crois que ba faux combattant pe bango pe bazali. Mais so ko tongito nuancer les deux okomona ke lelo bino bozo pekisa batu mususu o bayembela kutu pouvoir en place te ngaku na obenga bango to ko benga bango ba innocent mutulo la héritier atikala jamais ko embela pouvoir en place mutuloko la fali ngana na mona été Ferregola nanu pe na mona été kabose nanu pe na mona te. Mais aujourd'hui bo privé batouana nyonso ba production na poto mais c'est quand même méchant. Mais ce qui est grave est que bo pekisi bango mais on voit à travers des images ba Limpela ba Kaluji ba nani bazobeta. Donc les Kaluji baza ba congolais te ba Limpela bango baza ba congolais te ba koma ba ivoirien to loko ba changer nationalité ba koma ba français bango ba okiko beta na bango ba Félix Oazé quoi ba Kofi Olomide ba Wera ba Jibin Piana bango de baza ba vrai congolais et ba les autres là ba betaka pe ba betaka chaque week-end. Balobi ke bakoki ko beta ba production na potote parce que ba pona bango il se dit que pays ezali na matanga le pays va très mal et il y aura aucune production na niveau ya poto kuna. Bon bongo ba o ba betaka kuna ba Limpela basangana basali clan wenge ba beti oyoka pe bo batumsusu pe bazu ba beti oki pe batumsusu donc qui combattant misusu et longwa et changea optique d'idée. N'a pas de comprendre parce que ceux qui vraiment bam sous bazali ko lobaki no pays ezali na guerre beaucoup qui ko beta musique ité c'est ezape mabete eza mabete eza opinion na bango baza libre ya ko sala ko revendiquer makambo na bango ndenge balingi mais ezala kasindi ba musicien nyonso mabe o comme ko mona na pe o comme ko koma flux ezaki bam sous bazobeta te. Donc apparemment pour beta il faut au longwa okoma ovanda na poto so comme ovanda na poto wana okobeta mais wana eza isusu échangeant forme muke ou soit tamso ba repesa pe héritier watana be chance parce que poto sarana nga to kinda to yaka ya cela 2 3 4 jours azong su pour 4 jours azong ba repesa pe chance wana. Bon en fait wana nga na ebité nga za na nga na kin awa héritier beta na ina kenda na ngai akebo na kenda na nga to savourer na biso musique na e comme il se doit so ba repesa e chance wana ezape mabete ça sera une bonne chose mais ezaka ke réflexion mon ameka un peu ko sala comment vous privez les héritiers Kofi Olomide Ferregola Fali Poupa mais pendant qu'il y a Limpela Tutu Kaluji ou babeta ka ba chaque week-end. Il y a aussi batumsusu bazali clan ou quartier latin pe bazali bato a vivre msupe bazana ba beta bon bango baza ba congolais te ba congolais zakande ba héritier voilà ba question
on a comme komituna yangwana peut-être moi qui baloba que non te voilà bango baloba boye bango bazongisa boye bango basala boye on va sala boye donc qui combattant il y a des vrais combattants et il y a aussi des faux combattants voilà. Merci Francis Bayiba Nation. Alain Dele, une dernière question pour Geto Kabanayo. Tout le monde, il y a un système commun de l'eau dans la musique congolaise. Grand frère, na petit moro yaye assis, tam suna deux petits. Récemment, il y a tout ça en Angola, Chibin Piana, à Matissi, Ibrator plutôt, a présenté la mission Bat. Fali Poupa aussi à Salango, Bimisi Mundi Boulele, comment Mundi Boufali Poupa na Simanae. Totali Boy, Ranson, Ming Air Mogo, Amos la Pena Fabrigaz, et aussi moi Mouké aussi na Fali Poupa. Donc qu'est-ce que tu boy faire rigola, attends ma petite na Oyazo Bimisa, ma petite nous soit ibi bangote. Ba petit muninga aibi bangote ba petit na ye inde ba petit na inde bango ba sala boulot bien système de jeu wana et comme la musique congolaise ko fait le ba petit na ye kinga na ba petit na ye système on est commis c'est ce qui est en train ça fait comment c'est ce qui est en train de fragiliser c'est ce qui est en train de fragiliser la musique congolaise puisque déjà pourquoi faire ce genre de bloc. Ce bloc-là, ça apporte quoi? Rien, je pense. Donc, ils ont un mécanisme mis en place, un système mis en place pour fragiliser Baninga et puis pour diminuer le boma Baninga. Tu vois? Ils ont un système ils ont facilité, ils ont un progrès. Non, ça n'apporte rien. Présenter une personne dans un concert, je pense qu'ils ont m'abêté. Ceux qui sont artistes, vibrateur et qui ne pas cher représentés, oui, c'est bon. C'est ce que je dis, ce qui anime, c'est ça le problème maintenant. Mais dis-moi qu'on présente mon terrain, on m'a bêté. Il fallait pas présenter, c'est pas mal. Mais le système, comme ça, c'est-à-dire que le système à bloc, c'est-à-dire que ceux qui ont payé en beauté, ouais, c'est pas n'angate. Ceux qui ont payé français en beauté, c'est pas n'angate. Ceux qui ont français, c'est ce qui est mal. Tout le monde, tu vois. Wana ekomi mabe makasi ozomona mais congolais ceux qui les gens le artiste musique balingasque musique et ils ala toujours na place yango ba meka un peu ko boma ba polémique na bango ezanga na ngotina ils a même pas polémique ça dire bango ki motema mabe ou bango ba tient en place wana boyanga azela ça dire lokola ye ayoki kaka et puis amona ki pété ayoki ka balobi ke wana boyaka lokola ye pe aboki ça va puis petit à petit ya vient on a vu ça et puis même biso ba chroniqueur tous à la victime nango c'est à dire que yo zala lokola yo otelemela msuka artiste lo moi ma artiste sala ki mutune moko azonga bi Alain Dele wana kutu yego tuko yamba ka ete c'est à dire mutu mo abisi artiste ki ngani kutu ebsenga kutu ki yo komela ki posa la na émission niveau boaka ki yango ya solo mais yo yibine tout le monde a tibino sobo comme la caille tibino sobo ça la rabo à la service parce qu'on a fait on a vu mais écoute c'est être faible, tu vois, c'est quelqu'un qui a un esprit faible. Je pense que bisoneza boé on n'a pas besoin seulement que tout yamba batunyo surtout on a pas ozala batuba reconnaître yo. Les artistes et musiciens doivent arrêter avec leur méchanceté. Ils ont méchanceté pena ou bazala wana. Et puis ils ont boma art na bango parce que sur Italie j'ai bien pena présenter Ibrator Fabrigaz eskaza na ndako tanga kotala n'habite sur ça n'habite sur idée négoza et ça la bango n'habite Atali et ça la bango je sais pas et ça bango nini tu sais j'ai toujours dit le moko pona ba héritier ba Ferré ba Fabrigaz ba Fali et tous les autres. Je pense que ce sont des gens qui devaient apporter une révolution par rapport à la musique. Mais grand regret ça peut-être bango pe ba continue encore na même lokolo et ba ve na bango. C'est-à-dire tu vois Ferregola n'a pas besoin de l'eau aboya nae Fali pose à la faire azane ka faire. Fali ane na besoin te aboya mutumo kingani pose à ka Fali azane kaka Fali. Si peut-être eux ba même qui esprit moko il y a ouverture, c'est-à-dire qu'il y a pas de problème. Le tout le monde en honte. C'est bon ceux qui Fabrigaz par exemple même sous mission moko longue pas nae. C'est vrai et ça la toujours pas. Mais à quoi capacité ou rançon na yokate. Vous comprenez? Ceux qui ont matière au long, c'est que vous avez déjà monté mané déjà peut-être ceux qui ont mais les petits me souviennent à bâtir déjà monté ma plastique. Mais oui, ceux qui ont l'ouvané Kofi en a connu il y a une période où orchestre mobimba et Kenda.
Tu vois, mais ils sont bazar wana. C'est-à-dire bango ceux qui vraiment la révolution est bien, qui na esprit wana avec révolte. Balanga balba que ceux musiciens qui bravo l'artiste star, né c'est que yo peut se sentir à l'aise, tu peux. Ceux qui pas bête le peut porter 5 mois 150 fais-le, paie ça y est parce que azam mutu, il n'est pas obligé azala kaka simanayo. On a aussi un problème avec les artistes musiciens, tout le monde veut être leader. Vous savez le leadership et paie ça ma mutunyon sauter. C'est-à-dire que il faut bénéficier, tu vas vivre derrière Moutou Moroboé. Derrière aura ya Moutou, étoile ya Moutou. Il peut avoir bénéficier. Nous battons une étoile. Une étoile. Il y a des gens qui ont surtout quand il y a une terre d'étoile, ils ont une étoile brillante. Une étoile filante. Mais mon étoile filante est brillante à pied filant. Aux hommes, mais tandis que brillante, tu as fait une étoile et fan de télé. Même tout ça, c'est une étoile. C'est-à-dire étoile n'est mais ceux qui n'ont pas l'équipe, ils ont une période où le système est nuage et les cabouilles. Tu sens que et bungi. Aux hommes, et fungami. Et nous, on va dire que Osili. Asili n'a été. Mais ceux qui ont nuage, ils ont l'équipe. À cause de ça, mais connaissant pas étoile, na yomona mutu wa fani wa so mun kama matana men noir et kotibu. Oh comment à perdre na pédale et si la tikali pemba la mort. Aux hommes. Nous sommes bien makasi, batebeli ba comprendre tes leadership sur les anini. Et mais tous on a ba leader formel, tous on a ba leader naturel, muta bota ma leader. Biso mo sotana musique nemso congolais au monde depuis mutu on a banda musique ti aza ko évoluer to bo nemsité ba epini za nango. Mais brouiller ba leader formel et puis leader naturel brouiller ba. Francis Iba, lelo ba jeune ngo bango mo permis ko appuyer na bango. Aboy ko tanga kombo nebité. Il y a grand frère Morobe parce que bah yo kana raté na vieux o ya kuta na nai pona yo ils a appui il y a ba grand frère to petit bango mo bazoni ngamba kamango ki na ndenge wana buke e fungola bango penzela na ba. Bon if pan moni bango erreur bazo sala bazo kendo komi kotisa ndenge ale en lobby na poto déjà ba grand frère na bango ba kotisa ki bango. Au départ déjà, comme on a dit, ben piano matisi vibrator na podium. Si on est bon, so ils peut-être que non, mon président mon wayo kan raté na Fabregas. Bon, je sais pas si président JB et Fabregas ils ont peut-être mon bablo ou mon, mais je ne crois pas. Et ça non nga et l'autre côté. Mais à ça la peine d'engagner. L'homme sous JB a beta concerné vibrator ayoana. Tu pas sengi que papa chéra fula ya matisa indeka kezalaka. Papa chéri peso ka boyi. Ibrato petanga okenda ofanda na muta papa chéri boyi. Est-ce que sur la conception ya ba congolais commune de lelo parce que ba comme mona ngo moi bien te bazolanda ba petit bazolanda ba grand parce que ayoko na ngani. Manque ya confiance de soi. Na mona ki ngande na boyi. Naza Francis ba mais pona kayeba ne suma se il faut na kanga mana killer kilesi. Il faut nazalazana killer. Parce que tout bien, il va t'avoir zaki na Koffi Olomide, tant ba bebani, ake pas JB. Parce que ba solo la raté. Oui. Mais est-ce que lelo ba loko kanza na baza danger. Mto telemana ya zate. Akangama na nani? Akangama na nani adiembela nani? Bele mongo pe bande kuna biso ba musicien mususu pe ba komaka ba mema ba réflexion na bango musika. Loko kanza za o lelo ya zali akangama na nani? A tracé musique na ye moko a tie musique na ye awawa a tracé yango musique na lati yango bleu blanc azu musique na lati yango kepi lati yango chemise lati yango pesi forme bon ki o kitoko ye wana tracé chemin na ke. Moi je crois que ça sera une grande erreur ceux qui ba génération o ba esika bango ba lingi ba tracer kaka chemin o peka ba fina bango ba tracer ki donc c'est que ba o pe ba roya sima lelo pe tout le monde ba dada pe ba sali ba orchestre na bango. Donc c'est que ba dada jeune génération on a bango pe ba nini ba kolanda pe kaka lem susu ba mundibu ba kolanda pe kaka lem susu ba héritier parce que ba héritier ba mundibu apparemment bango nyoso pe bazo kende pe kaka na chemin moko. Or ba kokai kozala esprit na bango ifaki za esprit moko ouvert ba fungo l'esprit na bango ba sangisi sko mayele ko sangisa mayele ezaka ateke no to sala featuring ngai mundibu na sa featuring na héritier ngai héritier na sa featuring na nani te ezaka ke on se concentrer na musique na yo mundibu asali eloko malamu bravo héritier asali eloko malamu bravo déplique asali eloko malamu bravo bocheka kama ele na bino na musique un point un trait likambo ya baki pire vieille
qui pire vie le la vie nanga ayoka na T na Y nga pe na oyoka na T na mutu wana eza na importance mon côté ezo bakisa nini na musique na yo oyo za ko sala. Voilà, merci Francis Ba, merci Alain Dele tout comme souka pratiquement et gars merci comme ça toi Killer ici hein pour l'assistance na yo et mais voilà donc tu peux ça juste conseiller les artistes musiciens beaucoup na biso surtout tolinga ba petit nyo surtout ba petit be bolinga ba venir surtout c'est ça l'amour et il faut faire avancer notre musique parce que ça la musique oyo et ça un peu makasi en Afrique mobimba to pesa bango chance baleki bazo bimasika biso ba grand to kabolaté parce que mabe ezala makasi lobi pona ba jeune o bakoya pona ko sala musala oyo voilà les derniers seront bien servis si les premiers sont sages. Voilà. Un mot na bandeko donc disons pesa mbote et puis un numéro de téléphone pour to kabana na pesa mbote na Béni Samba la star en Jésus-Christ na pesa mbote na Pamphili Yalala et Oumelia na pesi sumbote na Gabi artiste donc avocat bilele ya beta kabile les blagues na pesi mbote pas massa na Hervé Samba garçon le plus naturel de Paris na pesi sumbote na master na ngai Joyce Kalema yanga ya Tongo garçon le plus propre de Paris na pesi mbote lisusu et pas ya Jennifer Kams na pesi susu mbote et pas ya boss américain Ralph Ngindu na ozela ni ngape mbalo changa la compte pour mbalo décembre salaire na fo ma Congo promo donc décembre Ralph Ngindu ngalo ozo champagne voilà merci Antoine le téléphone pesa d'arriver téléphone na ba bandi on bazwa ki ngo c'est le mombo mo ba mo konime et sungaye donc voilà na mo ba appelle ka eza boka te koye parce que la ngote quoi et parce que la ngote même soutien ba bandi ba monani te bon na tika ki plainte mais yo ebi mboka na biso na loba lisusu ba lisusu ko landela marambo mo ebele na boy na ngai na loba na ngai lote voilà ouais c'est ça numéro d'Angezali plus 243 82 25 62 64 pour na bato ba canceller monsieur za commerce c'est commerce c'était la téléphone au salé là donc c'était une histoire vraie nazaki masalanga kutu killer nga kufela ngai tu vois tant monisco ki ba bimisi mbongo wana na poche pa na ngai yali nga sa net moi qui teti moko tellement mais là il peut moi 3 tembo si je me trompe pas anga sa moi qui teti moko boye après mela ba tembo na wana ba charger les pénat krakra nga siko na ebisi nga mo siko na senti que te mbongo soto bito landa to keto bito banana ba cercueil ba catafalque ba libulu bani to dépenser plus que le kalem sous mbongo bango bazui que le kalem sous téléphone wana donc la vie humaine elle est vraiment très très importante que l'aime sous ba matériel autoza nango téléphone mbongo ou soit nini keti chapeau do bazwa ki na bango ba kendaki d'ailleurs na nzambo nga na sambelaka nzambo penanga na fuka melaka mabolongo na nga na se avant na bimana kende musala je crois que mbongo wana ba osana bango nango eloko te so ba sombi sombi congélateur ala ezala pas même un mois de vie so sombi voiture ala na limite ke eko sala ta 3 tours ya ipensité vers oui mutoki nanga oui téléphone wana mutako sombango yepe ba ko yibaye téléphone wana ekofandaka un mois te na maboko ya moto nzambe likola zokanga sacrilège wana mawapo omusalela mikolo système ba SMS akala boluke mikolo na WhatsApp ta zati na Facebook ate ezate alendele téléphone et puis mon ba tout ba tra tout mingi na ba ndeko balinga bo mingi momboto plus 243 9 92 79 47 03 plus 243 9 92 79 47 03. Un événement haute en couleur le 30 décembre déjà à Dallas. Tout va soutenir donc le boss Raf Ngindu par rapport à la soirée au Mounene parce que ils ont une initiative il faut soutenir. Congolais sont ça les locaux. Binonyo surtout faut poser la simanango afin que EPC loko bien. Et ça exemple à suivre. Et ça caractère sur longo na site au remplacement beaucoup mi go finga boss na yo.
puis c'est pas seulement pour les 30 et chaque activité chaque année on a 4 ou 5 activités na max déjà il y aura une grande activité na max pour ma maman Noël activité ça sur le quai sous Saint-Valentin activité ça donc et ben nous allons bien voilà donc déjà système la production eux ils salama et déjà alors attendez voir ce que c'est beaucoup parce que c'est un événement au Tokyo Koratakate il faut ça la marandingwana bravo et puis vive Congo Promo et qui est toujours les bossos puisque ça apporte des bénédictions pour Nabiso. Merci na Chancel Mbemba ça la fierté à football congolais. Merci na Bandeko Touma Loris la congolaise Chouchou Natati la femme d'affaires et y a Roger Deymampouya y a Janice Tachunga Poutou Bangamicho il est plus Switzerland l'impresario Claude Ndombasi Batubaza et Belé oyo basutena kabiso mais je crois que pour na ba congolais tout tikamte amabe ni nango si la kate vraiment bano vraiment non bana inspiration bakonzi ba mité amabe ni nango si la kate ata présent que tu fais mon bout après 32 ans il était parti à Kufa Kutu. Bon, au bino bato na pouvoir bonyoko la bato. Vous pensez peut-être que vous vivrez éternellement. Vous allez libérer ce qu'on a sait que ça quand Nzambe. Biso tout ba humain to lega na biso. Mais nin to wanotika na sim. Parce que bana ba otika la bakoko ba otika la. Mais tant ba ola ki moi na porter ka kombo na okomi ko kangeli ba komo kangeli ma ba porte pourquoi pour ma beyo tato salaki. Alors, chers Congolais, soignons le présent et le futur sera meilleur. Merci na Yves Ipan, merci na Gianni célèbre image, merci na équipe à Congo pour mon Bimba, Serge Piana, Cordon, Christian Mbouy, le pro, le costaud, Cédric, Matopé, donc Joe Matopé, Dalda Itessa, Dada International, Betty Masengu, Pamiche, Batutu. En tout cas, équipe Mobimba, Tanya Mabedi, Alain Dele, parce que nous avons le Congo pour monter, Nazalaka, na Congo pour monter. Bissognon Sotour, en tout cas, merci. Meilleur vœu, na boss, Raf Ngindu, na maman, Mamou, Pessimbo Teskazali, na Petit, Baron Sotour, en tout cas, longue vie na Bino, Nzamba Bate la Bino, surtout, monter ma ouverture, monter ma mnene, et ça l'a toujours na Bino. Merci. Merci à toi, Gianni Célèbre Image, ainsi que le boss américain Raf Ngindu et boss à Dallas. Merci, on se retrouve prochainement si de nous TV. Merci, bye bye, bye bye, bye bye, bye. Bonjour, bande konabso ya partout, awana États-Unis d'Amérique et bande konabso pays à Europe, bande konabso Afrique, ba onyo sobozui vraiment occasion ya ko passer année na bino ko kota année na bino ya 2018 awana États-Unis d'Amérique, boza vraiment invité ya ko manquer na événement monene. Awana ça vraiment na studio ya Congo Promo et pas ya Raf Ngindu. Bozo monaka so bo moninga boyebi déjà Clément Show, bozo mo déjà ser namno Clément Show. Donc nazo lobe l'événement oya monene zo ça ma les 30 awana Dallas Texas. Na studio donc ezali ya Raf Ngindu ya studio Congo Promo et asali vraiment événement to sili sambula sika na esengo to si sambula sika na bien makasi. Alors to okuta na biso nyonso epai ya papa na biso Delon nde na otoloba toujours toza na salle de fête moko kaka. En tout cas jusque là moko kaka. Oya ndeko na biso congolais asala oya pesaka biso air nyonso bolingi ko silisa bo silisi. Donc ça vraiment les 30 faites porte les au fungwama na 19h et to continuer ti bino mo pour comprendre biso ba congolais to linga ba fête. Donc ne manquez pas na moni diacre na men bo benga kinga déjà bandeko tout ya meno bo contacta kinga ba Gautier Mall na Missouri biso a ko yinda biso ayo sala moto donc bandeko tout au bongi boya vraiment ko fêter na biso les 30 et bon ça la vraiment na Congo Promo bozo mona ka image à qualité minga olobe ça te donc ce moment ni Clément Show à Télémi a ko soutenir musala moko ya ndeko na ye ça veut dire sérieux ça wana parce que nga na stelema pa pambate nga na tika ndaku na ngate ba faire na ngate misana nga pa pambate donc na moni sérieux ça na kati ya Congo Promo et pas ya Raf Ngindu. Donc voilà pourquoi na ko pesa bino ba invitation
et bakoyeba vraiment na honorer pe kopesa ba certificat na bandeko na biso tout ba o bosalaka quelque chose peut-être fort na bino bazo reconnaître yango te mais jour wana Raf Ngindu alobi ako reconnaître vraiment bandeko na biso et ba o nyonso basala quelque chose na communauté hein toza ebele na mitienga moko parce que nga pe na sala quelque chose na communauté donc voilà. Et nga mongo na manqué te et je suis sûre tout le monde a ba surprise bande comme sous pe boyebité ba o basala quelque chose na communauté na biso donc ne manquez pas boya et boya vraiment et que ça la bien ba ko reconnaître bino ba ko reconnaître vraiment misala na bino ata ote kaka mituka o pesa bande ko ba congolais ba mituka ba sisa ko futo mbongo te jour wana yaraka o sala taxe no bien. Et taxi no yebana toza lokwa na ba Pascal Zambidi hein ba congolais penza ba banda taxi ba umela pe awa donc jour wana en tout cas ba ko reconnaître ba to moi mingi moi to tanga ba kombo ezate ba msubo ba ba tangi déjà to kende te ba tangi déjà donc boya ba surprise penze ko za lebele soirée wana balobi e kozala soko raté talio hein et kota na ba Congo Promo et kota na ba YouTube et kota partout ba RTNC et kota même moi partout faut pas mona même que ba congolais États-Unis peto na Clément Show voilà nga moko nozana micro na nga wana donc donc côté kuna oto minga lo bezate en tout cas voilà na congolais dans tout cas comment enquêter bande ko namso ameni boya bosenga nga soki Raf Ngindu a kotinde la bande ko na bino ya Congo ba invitation ba ya wana bo contacter kaka ce besoin besoin mort info bo bengi Raf Ngindu ou bien bo contacter Congo Promo na Facebook bo so réponse na bino donc voilà et tolingi bino mingi rendez-vous le 30 décembre 2017 donc ne manquez pas et ko sala évidemment moko ekotika la quoi ekotika la wana et bakoko na biso bakoya komona kango na YouTube en tout cas Raf Ngindu eloko moko a bien na lo bande jibi alo baka check bye bye tozo simele bango likolo bo faire Raf Ngindu aganya événement za moko États-Unis mobimba. C'est ici à Dallas, Texas. Oh Jésus Seigneur, tous grâce. Donc, tout ben na Dallas le 30 décembre pour l'événement Oeza Moko. Na Dallas biso tous ngolo wana to benzi première édition Congo Promo signé Dallas. Masolo ezali ebele bata théâtre ba kozala biso balanga to kozala batu ba wuta ba libanda buya awa pona makambo ya le 30 wana événement to anango donc boya koloba mingi esala rapé bien te boyebela ozwa temps ozala awa na Dallas po boyoka ba son ya danger ba invité baza ya ndenge belé batutu baza ya ndenge belé to ozala awa. Hey everybody, rendez-vous à Moko le 30 décembre Congo Promo TV na les boss Raf Ngindu de Sanscova. En tout cas, j'aimerais mieux vous inviter tous le 30 décembre, rendez-vous Moko. Dans ce Oyebi, osa vrai Joe, osa vrai chéri, comme on le dit toujours. Rendez-vous à Moko na VIP. Vrai Joe, rendez-vous na VIP. Voilà. Say something? Yeah, so be sure to be out December 30th with Destin Scobar, Ralph the Boss, El Flexi, me, myself, Jerica. Catch you guys there December 30th. All Dallas, come on out. Thank you. Congo Promo, Congo Promo. Hey, everybody. I'd like to invite you guys out to the Congo Promo this December 30th at 7 p.m. with Destin Scobar. There will be fashion, drinks, music, and a lot of other entertainment. So please save the date on your calendar, December 30th, 7 p.m. I hope to see everyone there. Again, this is the Congo Promo with Destin Scobar.
bana kimbana Dallas veut dire journée zakaka moko. Tokutani bisonyo sur le 30 décembre. Congo Promo, première édition. Soirée de gala monene. Dans Congo Promo lobike toya elo moto silisa année 2017 na esengo. Peto acheminé to banda année 2018 na ba fleur rose. À ne pas manquer ou à ne pas oublier le 30 décembre. Congo Promo, soirée de gala. Congo Promo, première édition. La possibilité et Sengo. Année 2017, plutôt année 2018 na Sengo. To respecter l'air d'ambition. On a la yembara, on a la bête à kakida, na binaka, na lefilaka. To kuta le 30 décembre. To kuta na 20h na salle ya papa de la na coach clair. C'était dit Magasuna, One FBR animation, Congolais, Loma, Balagé, Mona, tout le monde, Canavere, Balboa, Nicaragua, Snapchat, Apelima, Munduka, Mabewa, Kwalizo, Kimaninsia, Simakoba, Makota, Mosabiti, Sukozi, Kebe, Okangayo, Takati, appelez-moi Moussarma, commandant Braddock. Maman, Tala, les 30 décembre, Awa. Nalobagi Batunion, surtout, Naïna, système Sani awa donc Sani bino yosu bokulembula o musicien o wuti soki France o wuti soki Congo o wuti soki Zambie okoya kolembula Sani donc Sani oyo ezali Sani nazo lembulisa bato nyonso tu na bokasi ya Congo Promo ya mon boss Raf Ngindu avec les grands chroniqueurs, il y a Nakati, il y a Itasili Mobimba, Dense Escobar, Kimbombe, qui chapote, Kimberikiti, Nazarana Pembeni. Donc, Nazawana, Magasoun, Nazolia, Batunyo Sotou, Ozala Rapper, Ozala Oyemaka Rumba, Oyemaka Soki bébé, Nga, Nakolia yo. Donc, et là, on a Luka Merci, Rafinguindu, Mamana, Makamoyo Sali, Nalukane Kumbakashi Angwana. Combat ya cage, on m'a dit 15 minutes, beti, merci. Donc, nazo pesa bino, biloko, bozo lia, yango, pe, beaucoup lembula sani. Donc, Rachina Ibaka, zala prêt pour na lembula sani. Libabe na français, va benga moi les chances. Libabe, non. Pour namoro basala kaerere, baboti mona. Bakanisa kakozana ne ministre, nasima ya mikolo. Mwanango abotama moyidi ayima na zando bashege kuna balandi yerumbango double mpate mantak marondo oya na badeli susu na bolela iye magabone yogaga na zembo iye magabone yogaga na zembo nake yibokila nakutani na nguma medecin zambe yo medecin zambe nyama ya bolia na paso na nguma no na kutani na soso medecin zambe yo medecin zambe nyama ya bolia na paso na soso yo na kutani na nguba medecin zambe mbuma ya bolona na londa nguba ekutu yepesinga bashaba 25 pa wana na bwanki na kate 15 pa wana na kanisi magento ngeni pa wana ngeba wana na kanisi magento na bolela balobi donki makambo eza ko beba se Magasoun 911 FBI d'animation congolaise le 30 décembre balobi donc VIP c'est $100 entrée 25. Donc boya est belé mikolo donc Congo Promo azal akangi États-Unis mobimba basidi nyoso tu bokulembula donc keba soki yolingi mosinanga ngana yogi yoyaya pena moni yango akeba na boyela yo ma nzo yena boyela yo nzo blo ma nzo bango nyoso bayebi ke donc Magasoun bazalaki ono Magasoun abozalate donc merci vraiment venangai mon boss Raf Ngindu merci na Dense Escobar mon manager Prince
NG donc naleli naleli makasi vraiment donc naleli makasi ndenge en tout cas vraiment on a soutien na yo donc après ça tokutana le 30 décembre tokutana maman tala le 30 décembre suka yaka okolembola sani yaka okolembola sani. Merci. Bana mboka, bana Congo, bana Kinshasa boye belé na fête ya Congo promo ya liboso do sala mala Dallas boya ebele bana mboka tobina badasta biso tolingaka na emoko Raf Ngundu président ya solo yena leki bango nyonso tout quoi Raf Ngundu azala donc boye belé boko mona bo talaka Gloria ya Weli Hello everyone, this is Gloria, as you guys know. Well, welcome. We are celebrating our first edition for Congo Promo TV in the 30th and the 31st of December. I'm inviting all of you guys to come and party with us. Nazo invite bino news to Banamboka, biso nso za Banamboka na Congo Promo first edition ekozala awa na Dallas. Tolingi bino news to boya. Bo celebrate na biso to mela to bina to la kangamo na bina fa donc nazo de la bien to boya et kozala bien fête to kolia to ko sepela. Tobeta ya trope tokoma kase balobi pene donc le 30 décembre venez zaka moko na kati ya Dallas bavoye jo bavoye chéri donc biso tout tokutana kati awa le chevalier de l'or événement ya Congo Promo avec ye moko pena Raf Ngundu pena donc masolo pena ezaka kati ya kovanda pena donc papa soa de ye moko alobela le directeur de tous les boss le domestique de Dallas donc biso tout Rosala wana donc nous le mettre live ba fa de cœur ba Rosala de ce Escobar na pointe ça na biso Stéphanie donc la plus belle de Dallas banina Rosala wana Angelo Central à risque de situation ba Kevin venait ba Rosala wana le grand rappeur bino mo sadir bino ba live bino donc bino tout VIP de ya bino donc ba jeune bino ba la VIP ezali donc $100 ozwi kiti na VIP donc tozala biso to wana tokosepela wana baeric oxygène bino nde bakolo Dallas ebonso bozangi esala bien te donc bapati matezolo vie nanga Faustino Mokonzi masolo bilamba donc yodi ya mamoto banini vie esala bien taka kutu bapetino bakomobeta ngo mpe bayodi ya mamoto ezobetama banini donc likolo nao bani tolandaka bachemin sans oublier vie nanga Eric Kola nduki mabe vie nanga to bana ba $100 ebele bene na kati ya poche taka ndenge okoyesaka $500 kaka na pete talaka vie fozala wana René Ko jeune moko boaleki bajeune ebele na kati ya Dallas. Alors tu as invité Bino Touboya, donc on a le pétrolier de Dallas, Jipo Kumaluta, il vient à moi, il y a un Kiri Nao, il y a un vieux Mathieu, il y a un monsieur Bavoya, il y a un monsieur Bavoya, tout on a banni la Kajeri, le baron de Dallas, tout, on a pas la wana, on a donc, il a dit que vous allez danger, c'est un l'Isola, la bosse à nioté, la ninsa, on a donc, motema prophète maman exaucé Costa bien yebi tokutana kwa esala na bien banini biso toza banini tochilumba nini na kati ya Congo Promo quoi tokos à suivre le 30 décembre chez bien de l'on na kati ya ville Viali Kalonda Papu Kalombo na la ceinture na quoi danger
MJ30 de Master Voice, votre artiste MJ30 au Lingamingi. Donc, nous avons confirmé présence Nangaï le 30 décembre, soirée de gala organisée par Congo Promo de Raf Ngindu. Donc, Tozalawana, Tumba Nzoto, Engana inaka bolingo pamba ye. Ndokana zalaka nanga kodinda tango nyonso na mabulu. Lelo na linga ya solo na koma ko vivre na mapata. Tu es mon amour, tu es dans mon cœur, tu es tout ce que je rêvais. Ofinginga na zali matamata. Munene na ngande wa charme na ngayo. Biso nyonso ba milaso. Kugata Love, nasema Kugata Love, toroyemba wana le 30 décembre, soirée de gala. Tuzawana, MJ30 Ozalawana, Kanenge Zalara, venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Hello la famille, Mr. Poutine, c'est le Scrum. Poutine parle, tout le monde écoute. C'est le Scrum plus 10, Mr. Poutine. C'est pour bientôt. Yo déjà et toye kolobé la soirée au le 30 décembre Potoko Tabongo 2018 eza bongo Congo Promo ya Raf Ngindu baza ko organiser soirée à monene na Dallas Texas na USA donc ça dit que jour wana édition ya liboso Congo Promo le 30 décembre to sengi na bino nyonso boza na kati États-Unis d'Amérique et Europe boya parce que la mystique qui a formé, c'est le Scrum plus 10. Bobanga raté. Ça dit que vrai Ndoki, Ndoki dans ça dit que na oya. To zalawana, to bengsi bana ya Ika, USA, to bengsi bana Dublin, bana Allemagne, bana ya partout. Soirée à Liboso, édition à Liboso na kati ya États-Unis d'Amérique. Na kati ya Congo Promo ya Raf Ngindu to bengi sibino boya jourwana e ozala danger so mo to fandi boyese ke to bongama po to préparer les bino yo déjà jourwana boyo ka ngo na kati ya salle yo déjà boyo ka banzimbo lokola ba Miss de Miss de Diena na nzongo boyo ka ba seben lokola batomela mwa kopo boyo ka ba yage tout donc ça dit que édition ya liboso na kati ya États-Unis d'Amérique Raf Ngindu Congo Promo le 30 décembre Texas Dallas bana Los Angeles bana New York bana ya bino nyonso jour wana boya po yo déjà bino déjà baramutu kitoko le 30 décembre première édition Congo Promo avec Raf Ngindu le 30 décembre Poto Kota Poto Sepela na 2018 alhamdulillah. Merci. Hey everyone, this is Eto Chana, La Patrona, coming to you to tell you that I will be live at the African Party Celebration, Congo Promo's first edition, 2017-18 in Dallas, Texas, the 30th of December. For more information, go to CongoPromoTV@gmail.com. See you there. Tokos. Voilà, merci beaucoup Balobi. Biso Tutokutana les 30 Oyo, et précisément la soirée des galas. La musique est pas émoro le boss Raf Ngindu vedi Torozala wana Mathieu Boncheye Balobi, tous les journalistes et tous les artistes Tokutana wana talaka mutapesa guna Paris, na États-Unis de partout avec Congo Promo, site ya ba responsable cette fois-ci. Balobi site ya ba responsable mais cette fois-ci avec soirée de gala avec notre patron Raf Ngindu veut dire Namosika na États-Unis veut dire merci à boss Raf Ngindu Mathieu Bonché na batutu Torozalawana rendez-vous à ne pas manquer soirée de gala avec le boss Raf Ngindu patron responsable check. Hey everybody, this is a happening Harlem. Right in the bodega in my neighborhood, I'm about to send this announcement. So December 30th, Dallas, we down with Congo Promo. The event is bringing every African community of Dallas together. You do not want to miss this. It's your boy Kumu Katalai. This one Abisaki.
Donc, dans le Congo, le 30 décembre, la Congo promo organisé par Raf Ngindou Congo promo aux Anglaterres. Donc, pour nous, tout ça, les photos aux Alana. Donc, les événements, une communauté mobile. Donc, ça, la tout dans le tout. Alors, moi, ticket naïe, bonjour, là, et débat. Et débat.